Beauté bandeko Fusuki, na vidéo oyo nazolakisa bino exemple moko ya style protectrice, mais oyo nazolakisa bino sikoyo ya suki ya singa. Awa bozomona déjà nazopakola ye beurre de karité avant nakanga ye suki. Et si boyebinga déjà, naza vraiment fan ya kopeigner suki te, surtout pona bana mike. Et ça suffisant ko utiliser misapi na yo pona ko sala tu ke ba nœud wana nyonso elongwa na suki. Style protectrice et là ici ba style nyonso oyo protéger suki na yo, surtout ba songe et katanate. Alors pona modèle oyo ekozala mieux ko gumba ba songa suki après ko kangango na singa pona ezala exposé te. Awa bozomona nazo ko insister ko appliquer beurre de karité na songe parce que ba songa suki eza partie le plus sec ya cheveux na biso. Alors avant que na gumbango pona kangango na singa na kolingana na pakolango beurre de karité. Et voilà, résultat nango yango yo. C'est un modèle moko très simple mais kitoko pona bana mike. C'est qu'on a zo lakisa bino ba style nini okoki kosala mwana pona kobima nango. Yeah. Okay. Okay, we'll try a different style. Do you like this style? You can do so much with it. So I can pick. I'll do another one and you can pick. And tomorrow as well you can pick which one you like. After tomorrow we'll take off. No, you can leave it on for a little bit longer.
do you not put this? I will. Okay. Let's show again. The other side. Down and up. Smile. Merci mingi bandeko nanga bobosana te koyemi video kosala ba commentaire ko partager pe ko s'abonner na chaîne nanga. Merci.